Namoni basi ba déclencher guerre na ba oyo tokanisaki toyambi bango na boboto, mais nzoka na kati na bango bakanisaki déjà que bakoma ba maître. Voisins, ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Batu mususu fo débat et salema poto yeba est-ce que elonge papa eza wapi bazana ba explication moko flou. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Voilà pourquoi loi ya Tchani eleka. Parce que dans Kotango azotanga aolakisa ce qu'il aime. Ah, comme président de la République, vous pensez qu'il devant ba papa naye na biso so qui trouble bimi akoyede biso, vous pensez à ça? Daniel oyalala ki libanda ngugezo soit pas comme député. Il ne sait même pas son rôle. Son rôle était abongama na Assemblée nationale. Ce qui loi wane koti yako bimisa vote contre loi. Mais lui il vous dit que na roboma. Ndeko Zula yebisi ozotanga ba meti, mais c'est là où il y a sa loyauté, c'est là où il y a son cœur, c'est du côté paternel. Et puis tant on va insister que yo loba lobi Tchani papa baza ba belge tondimi siko loba ya yo papa na maman banane, est-ce que boyo qui réponse? Bonjour balingami. Bonjour, merci mingi na kolanda émission na biso. Namoni basi ba déclencher guerre na ba oyo tokanisaki toyambi bango na boboto. Mais nzoka na kati na bango bakanisaki déjà que bakoma ba maître. Oui, effectivement bakoma ki ba maître. Pourquoi bakoma ki ba maître? Buzoba congolais yemoko. Tosala buzoba wana biso moko. Je me rappelle ngana ken na 1975 na Zambie. Tosombi biloko na magasin moko babenga ngo Mbula Matari. Biso zaki ko somba biloko na Mbula Matari mususu na zoke. Je vous dis, tango bozoko tapo bo somba, vous sentez que bozali bapaya. Tosomba ka pri oyo nzoka bazambie baboyaka yango nandola balanda biso balobi bansenzi nini bayaki kosomba pri oyo biso toboyi baboyaka pri ya mokasin wana na pri tosombaki na kwacha baboyaki pri ya lipa e mataki na pesa bino exemple po boko comprendre, c'est-à-dire lipa oyo ezalaka na 500 francs et komi 503 francs baboyi. Mais biso ba congolais, biso moko, to komi ko futa
comportement ya buzoba, légèreté na biso moko, kosakana na richesse nzambe apesa biso. Lelo tokomo ko bunda na mupaya. Bandeko, nalingi to réfléchir très bien que guerre yango. Guerre bandi pourquoi? Bon réfléchir très bien. Noël Tchani alobi na moneza kitoko pays oyo. Poto kende bien. Vu expérience ya ba oyo to fanda ba demik Dakar rebelle to nyokwama mingi makasi. Sikawa tomeka kozongisa ndenge zalaka kala kasavubu papa na mama congolais to dirige mboka. Na koya komonda entrée ya président Félix Tshisekedi papa na mama oyo toyebi. Nani ayebi mama Kasaluti Marthe? Nani ayebi te papa Etienne Tshisekedi? Nani ayebi 10e rite? Nani ayebi te? Toi posa na photo, tu posa to lingi photo to koluka tozui to lakisi. Batu mususu fo débat e salema po to yeba est-ce que elonge papa eza wapi ning bazana ba explication moko flou. Papa lo wana na zolo beza boyi. Parce que bapa ya balingi ba balula yango e koma lukuta ke bazobo ya bato. Lo elobi boyi. Oya koki kozala mokonzi ya mboka na mutu na présidence de la République, ou président ya Sénat, ou président Assemblée nationale, ou gouverneur ya banque, ou commandant chef d'état-major général, na ba ministère ya minene neti intérieur, affaires étrangères, finances, tout ça, akozala kaka oya botami na papa na mama ya Congo. Balobi te que akozala oyo abotamina papa na mama ya Congo pe afandaka na Congo te. Eza na mutu mususu na minute oyo abotama na Mubembe na Musingombe azali Congolais de père et de mère. Mais akenda kofanda par exemple na Togo mboka mopaya. Soki aza posa comme candidat président de la République, o wana akoya ana droit na ye. Soki eza na mutu abotama papa na mama ya Congo, akendeki na États-Unis, lokola bapa ya babomaki mboka na biso pase kotaki mingi bakimaki bakie koluka, mususu bakimate me bakie kotanga bakomi pe batu bazwi nationalité ya kuna. Ba wana soki baye bakoma ba président de la République bako renoncer na loi na bango, mais baza na droit ya kokoma candidat président de la République parce que mama na papa bango nyonso ya Congo. Mais soki mutu abotami na parent moko na Congo mususu na pays mususu, wana koki kozala na makambo mususu te sauf oyo toko énuméré na loi. Siko bitumbe bimeli wapi? Est-ce que vous pensez que toko kolia ndenge moko na mboko oyo? Vous pensez réellement? Faute biso moko. Pour vous comprendre que faute eza biso moko. Bota la batu nini ba Congolais, ba botama na papa na mama, baza ko ganga, baza ko loba que toko boma. Toko rappeler bino nege to bomaka bino po botike la biso demi Dakar na biso. Biso moko ba Congolais. Bokota na Angola, boyeba ce que signifie kolinga mboka. Bokota na Zambie, boyeba ce que kozala nationaliste kolinga mboka, bokota boyeba. Et c'est très important. C'est-à-dire que tu as au fêlé
to na tina te toko zalaka ndenge moko na ba mususu. Lelo ba bololi lo wana ebimi na nute ba oyo ba miyebi babandi ko ganga. Ba baloli ba komo loba o bokomo ko boya ba mususu ba zala ba congolais te. Faux, ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce camp-là est un camp de mensonges. Balobi ndengi wana te faux bandeko. Et distraire binote moment ko récupérer mboka na biso yango yo. Et c'est très important. Moment ya ko récupérer mboka yango. Et puis loko mususu na zako kamwa ezande justice ya mboko yo. Boye ba ke tango justice kufa ka makasi. Batu bakimaka ka pona boye. Le petit Mundeke dit soki chef soki nini ya jeunesse ya Katumbi que Balou Baba va se rappeler ndenge to bomaka bango na 1997 va se rappeler na 1992 et puis ti lelo na yo ki le côté justice est fandi soki justice eza koningana te pona kokanga mutoyo pona kolongola immunité à Daniel Saf balongoli parce que alobi tokoboma. On fonctionne comment? Bapa ya mususu ba omona biso ndenge nini? Yango moni Karega, ambassadeur ya Rwanda, abengi équipe nationale ya info wana ya ba Sylvie Mbongo, bakende kotuna ye akoka kopesa ba réponse, aloba non moi j'étais maman et papa bazalaki ba Rwandais, tozwaka nationalité congolaise, tango mboka na biso ebongi tolongola nationalité congolaise tozonge pa na biso. Bravo. Tango richesse kosira na Katanga, batwana bakotika na kuna. Et regardez un peu ce que nous sommes. Justice est fandi. Mais parce que justice est sali de l'autre côté. Mais le garant de bon fonctionnement des institutions, celui qui nous garantit la vie, à part Dieu, c'est le président Félix Tshisekedi. Si Manaye, c'est le premier ministre Sama Lukonde Keng. Vous devrez prendre vos téléphones, vous allez les combiner, vous appelez que Batumi Balewana. Le problème, c'est nous. Alors bien, très bien, et puis ça de l'autre côté, et puis vous ne faites rien, et puis ça ko tambola. Nanya kwa auto sabino lobi. Nani. Halo bango pe bien, asa ko s'adresser na chef de l'État. Mais sur na kanisi Henri Maja lobaki que le président Zabor na biso. Azana boloko. Ngoy Mulunda ana boloko. Mais ce que Mundeke vient de faire est pire que ce que Ngoy Mulunda a fait, est pire que ce que Maji Ari a salaki. Mais azawana. C'est que Bo Banga Katumbi. Et ça Sony. Où sont les services de sécurité? Même en Erosa Wapi. C'est que Makasi Ezaki a rejoint Israël Mutombo. Nde Makasi Namino. Donc vous êtes là, vous attendez que nous on crie. Les preuves sont réunies. C'est une flagrance. Et puis, silence radio. C'est que Bozo Banga Katumbi. So Bozo Banga, simple. Prenez le micro, le bac, attention, to Banga ye, poto tika kolo. Bon, on sait qui va arriver avec le peuple. Comment toujours le Katanga doit être au rendez-vous Yabiloko Mabe? Pourquoi? Pourquoi le peuple katangais lui-même ne peut pas regarder en face? Mouto yazo luka, tozala simanae po yatikala na bomengo tous les jours. Azo luka kutu, après avoir ruiné le Katanga, ba koma likolo, ba ruiné le sous. Bandeko, voilà maele. Nalingi na tia veter moko. Pour comprendre que boko ki kolongola batwana te motema ya ba papa.
Bochelanga extrait ya émission ya Sylvie Mbongo na ndeko Zulu na mama Mujinga Afrika. Boyoka Muyambo. Avant boyoka ye, nazo répondre Muyambo alobi que Tchani ba parane ba baza ba belge nazo ganga. Monsieur, ce n'est pas bon pour un ancien bâtonnier de mentir. Papa ya Tchani Mwadi Amvita, je le connais particulièrement. Je l'ai connu à Lubumbashi, à la Katouba, en 1977. C'était lui le grand producteur ya Loso, na province ya Maniema. Kombo ya papa ne, eza Tchani Mwadi Amvita. Je me rappelle, tosalela ye campagne ya Bimape député na Katanga wana. Vous mentez qui? Ah non. Ah non. Ils sont devenus tout simplement les Belges d'origine congolaise, de père et de mère. Ils sont congolais, comme Paul Pogba, français d'origine camerounaise. Vous autres aussi, vous êtes grec d'origine ou juif d'origine, donc vous êtes congolais d'origine juif ou congolais d'origine grecque. Moutouna pas là-bas. Bocha vidéo boyo kamuyambo. Nani azo ele na mutu. O aza ko répéter, aza ko komisa. Veter. Je ne parle pas pour quelqu'un ou pour moi Naza Kunate. Puisque moi, je serai qui je veux quand je le veux. Mais qu'ils ont déjà bloqué, comme déjà imposé. Ils ont bloqué la Moutoua Nazo Sabino. Puis, à niveau présidence à Sénat, à l'objet qu'il faut Congolais de père et de mère, 100%. Nani, maman Sylvie, j'ai beaucoup de respect pour mon papa Kengo. Je ne vois pas. Est-ce que c'est ça le problème? Mais ce n'est pas ça le problème. Mais ça pour soi pembe, pour soi pembe. Moi, c'est une question de conviction et de droit. Et je le dis puisque j'ai fait la politique. Ce n'est pas seulement ça. Bato batomboki na ba Congo, Olandaki na Congo central. O batombokaki na nini na Kisangani. Baza ba meti, o batomboki ba place nyos, baza ba meti. Démarche impersonnelle. Non, on ne peut pas donner à un aventurier l'occasion de dire n'importe quoi. C'est un responsable. Elle a tangi mututa, on va aventurer na tangi nani. Non, na évité. Administrateur à démarche. Moi, sur le plan des droits. Quand il s'engage le bio, non, non. Il ne faut pas me dire ça. S'il était responsable, il ne pouvait pas dire ce qu'il est en train de faire. Je vais vous dire une chose. Tu n'as rien. Puisque l'Ingi va faire son moussala. Et au bando côte sabiso la banini na bio kwa compris. Maman Afrika zala muke batono répondre à la question de Loba tata na maman abotayo baza ba congolais d'origine rangoyo tona 2021 c'est là n'a expliqué voilà ethnically déjà c'est-à-dire quoi on va batonya aux la candidate je serai candidat jamais voilà le kuta à possible ça je vous le dis ce que vous devez savoir ce n'est pas à cause de la peau mais il y a un sérieux problème on est tous concernés peut-être Sylvie ou maman africana ou moko vous appelez na bana bazana poto basi babali ba mindele ba bloko ndengwana ce n'est pas puisque tu me vois je suis clair de peau au kanisi papa nanga na maman nanga baza ba mindele to maman nanga za mais tikala lobate maman afrika ça ba on peut pas citer c'est là bozo bloquer nga papa na maman batone mo c'est là loba on wana pe azoloba papa na ina maman na bazanani 100% belge
Et commission belge. Noir, ah, belge, noir. Allez, toqué. Non, répondez. Likamouté, toqué. Ils ont dérangé Bio pour la nuit. Pourquoi pour Tombo qui m'a cassé? Et ça, problème. Et ça, problème à Tombogaté. Yo kandenga zole la o papa Kengo. Ndeko zula yebisi. Ozotanga kaka ba meti. Mais c'est là où il y a sa loyauté. C'est là où il y a son cœur. C'est du côté paternel. Vous voulez qu'il cite quoi? Vous voulez qu'il cite quoi? Est-ce que dans mon oreille, il y a le musée Laurent Désiré Kabila? Oh, Moïse Tchombe. Oh, Sende Jason. Oh, Kaluma Monakambo. Oh, Kisimbangoy. Rien. C'est Yale. Kengo Adondo. Voilà pourquoi loi ya Tchan est le cas. Parce que dans Kotango Azotanga, Aolaksa, c'est qu'il aime. Ah, comme président de la République, vous pensez qu'il devant papa d'ailleurs, na biso so qui trouble bimi, à quoi biso, vous pensez à ça? Et puis tant on va insister que yo loba, o lobi Tchani, papa baza ba belge, tondimi, c'est quoi loba ya yo papa na maman, banane. Est-ce que boyo qui réponse? Est-ce que Congolais faut passer les bino dessin pour vous comprendre? Katangé, il faut passer les bino dessin pour vous comprendre. Bokende kolanda émission na lingina Alexango mingi awate. Pero Ruara atuni question na Moïse Katumbi. Est-ce que ndengo zo yo kalwa wana? Omoni ke ba viser yo, est-ce que concerné yo, est-ce que boyo qui réponse? Et bimi na munoka Katumbi. Akena makamu mususu. Ah non. On ne peut pas kodima makambo yo ti na niveau yo. Et ça sonne toujours discuter cette histoire là-bas. Ce qui bango, le corazon de Bakolanda Poso, si, monsieur, Tokolanda Poso. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Naba Poto, quand on nous regarde, on dit sale négro. Et alors? Nous, on ne fait jamais ça. Parce que, et ça sonne. Batu normaux oyo balingi mboka, qu'est-ce qu'il devrait faire? Pas de problème. Botangi loi Tchani, totangi. Bo sala contre proposition ya loi. Basali contre. Bango pe bakomi. Tango ke na Assemblée nationale, débat salimi. Basali vote oyo koleka eleki. Mais oyo est commis que baluba bobonga masoki loi eleki tokoboma bakasayen tout kuna na katanga alobi yango na mundeke et puis basale le côté. Justice c'est ce qui m'étonne, c'est ce qui me chagrine, c'est ce qui me rend perplexe devant l'avenir de ce pays. Daniel oyalala ki libanda ngugezo soit pas comme député. Il ne sait même pas son rôle. Son rôle était abongama na Assemblée nationale. Ce qui loi on ekoti yako bimisa vote contre loi. Mais lui il vous dit que na boma. Et puis que justice ça calme. Vraiment calme, très calme. Pourquoi? Vous avez tous honte. Vous voulez voir ce que l'Occident va dire. Soto kangi bango bakoloba oh, nous sommes des dictateurs. Là, il n'est pas question de dictateurs. Parce que les gens qui attaquent l'autre camp, le professeur, ma proféré, ma kaboualiwate. Bango de baso koloba egosala division. Comme Katumbi a dit, cohésion nationale de baso attaquer ngaïté. On n'attaque pas monsieur la cohésion nationale. On n'attaque personne. On veut organiser notre pays. Notre organisation, vous ne pouvez pas appeler ça quoi attaquer. Pas du tout. Pas du tout. C'est une honte. Honte, une terrible honte. Ça froisse l'esprit.
Ça réduit en dérision. Ça balaye du revers de la main tout ce que le Congolais est en train de bâtir. Vous savez bel et bien, ezala Katange Kuna, ezala wana Kinshasa. À Kinshasa quand même, ce sont les vous connaissez l'arrestation, le corbeau et les renards. C'est ça ici, ce sont les renards qui cherchent le fromage. Mais au Katanga, c'est étonnant. Pourquoi vous ne regardez pas là où vous êtes? Quand on vous donne une route qui ne fait pas plus de 5 ans, et la route disparaît. Quand vous n'êtes que dans des maisons en daube, quand vous êtes avec une province comme celle-là, Ozomona Moutou, Azokoma très riche, province très pauvre. Et lui, il est riche comment? Azoara biloko, ezole kabowo mona, et puis vous êtes beaucoup. Quel peuple? Quel peuple? Nakati wana lelo. Nakoya lisusu. J'ai encore des images. Bouti kolanda muyambo. À souffrir. Pona kola kisaka ba parents na banani. À souffrir. Pasi ya makasi. C'est ça la vérité. C'est ce qui choque. Bosa la tandenge. Naboyiko kende kuna. Eza mawa. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est la justice congolaise. C'est ce que je regrette. Comment on va vous respecter avec ça? Comment? Moi, na Joana, Azoloba contre, il s'adresse au chef de l'État. Que histoire et qu'on rattrape bino. Bo stanate na 1992 ndenge babomaka baluba le Kassayen a rappelé na 97 ndenge babomaka Kassayen wana balakisa ki bino image na ba extrait, vous pouvez voir ça. Et puis il n'y a rien. Ce qui m'étonne, c'est ça. Peut-être vous pensez vous jouer à la sagesse, mais l'autre qui a une autre nationalité par sa maman ici, ou son père, observe. Le lendemain, il va faire autant. Mawamingi. Kokende bakende ki koluka indépendance ya RDC. Et là on a zolo ba papa, il faut tchango na ba temps fort. Bakendeki na bomoko. Et puis esimbaki pourquoi? Kasavubu, papa maman congolais. Kalojimulopwe, papa maman congolais. Et Bomboko, papa maman congolais. Oh, Lumumba, papa maman congolais. Oh, tout le monde, quelques exceptions près. Et Simbaki. Mais tant que tu as na bato ba demi Dakar na San City, babimise la biso 4 vice-présidents de la République. Ce qui ne s'est jamais fait au monde, ça s'est fait ici chez nous. Tant que tu as na demi Dakar na San City, babimise la biso tribu moko babenga ko Banyamulengi. Tant que tu as na demi Dakar, batoyo ya sangisa et ça le côté na San City, babimise la kabe biso Robertwa, vice-président de la République na Congo, s'il vous plaît. Babimisa ba colonel na ba généraux rwandais na armée na biso. Pona nini lokoso ya mbongo muke ba pesi on dimi on lekisi eloko aboui. On vous écrit, on dit et Congolais tout celui dont les parents étaient là à l'indépendance. C'est ça la définition, il y a Congolais. Et puis on est à l'aise. Le président Félix Tshisekedi doit écrire une nouvelle page de l'histoire. Sama Lukonde,
Je vais vous rappeler que votre propre grande sœur Cécile Kyenge asuka na grande kaka ya na titre ya ministre na Italie. Bafinga ye na façon tout alela alemba. On n'a pas dit que azalaka ya awa azabo na boye. On s'en fout. C'est ça cette race-là. Talata image ya grande sœur na yo tala yango po epe sokanda bien. Et comme appelle projet de loi na gouvernement botinda ngo na Assemblée nationale. Écoutana na oui Assemblée nationale za la proposition de loi de écoutana. Je reviendrai encore et encore et encore. Rappelez-vous du professeur Ekofo. Alobaka nini? Mabere bozo ninga bozo sakana nango siko bozo zwa sikoyo. Même ba petit fils bakoya ba ko récupérer yango tant yango ibandi. Vous ne pouvez pas nous prendre et l'argent et la dignité. Pas du tout. Au revoir.